2006 ye 2011 ye ti tozo kende ba pikle kaka ekene na ngamu na bango te mboka eza ya bato nyonso. C'est-à-dire que ceux qui seni a organiser ba élection esengeli bandeko na biso bakozwa bokonzi te parce que ba trouver solution te na problème ya population. Alors ba ndeko bazana ko flatter po baluka ba poste to yebi yango combien des opposants ba flatter po bazwa ba poste. Donc ndeko azo sala ka musala ya ko flatter lobi pa bazwa poste a matape azwa quelque chose mais sur les plans de Dieu baza déjà. Merci. Il a unifié le pays. A même biso na ba ko to signer o biso na ponami papa na ngai boni boye kon ndeko na ngai. Ce n'est pas pour rien que le peuple congolais sur le c'est le père de la démocratie. Parce que na époque ya Kabila, na moment na ye, après si peuple congolais le lo sur un politicien, c'est le peuple qui le sanctionné. Ce n'était pas le cas auparavant. Mais parce que bande comme ça la politique, il y a ko yeba ngonga ba kota ki mengonga ko bima ba yebite. Politique il y a sans révélation. Vous comprenez? Ça message Chatari n'a pas été empêché par la police. Tu n'es pas informé. D'abord, il ne pas si un pasteur que tu es. Il faut mettre ma soleil à Moutou. Incarné 666. Mais bien sûr, je vais le démontrer ça ici. Il a contredit Ngaïta au contraire. Il m'a appuyé. Apocalypse 13. Attends un Apocalypse 13. Apocalypse 13. Au moni, il y a une élection. 666 c'est dans la numéro moko soki ka bim président de la République nous souffrons naba. Mais on rejoint le numéro Martin Fayulu. Moi je parle de Martin Fayulu. Moi je parle de Martin Fayulu. Moi je parle de mais tant on était papa ngai Martin Fayulu 6 Madidi 666 donc batolingi ba diriger mboka o ba mboka na poto 0 maintenant 0 boyi Martin a 6 à diriger. C'est quoi il y a un Apocalypse 13 à diriger depuis si longtemps. Le 13 Apocalypse 13 666 dit par Dieu. Oh il a fallu le 13 on a bien écrit. Au moni numéro 13 c'est quelqu'un qui a l'amour du pays. Ah bon? J'ai comme l'impression les gens vous avez tout n'a été que ami naye parce que là qu'on a terre il y a les amis de Chadari na biso qui est Chadari. Merci. Na biso de Rolanga zéro. Kuluna mo légalité na makasi. Merci beaucoup bande Congo. Le problème c'est là. Soki Nzambe atiki bato. Bato bakoka lisuko bongisa te. Bakenda na défaite en défaite. Bande ko ba comprendre que Nzambe atiki bango. Bazana suka. Donc makambo nyonso ya bango eza na suka. Tozana yo olingi mikolo zali l'expérience pour ce pays de nous amener vers l'avant. Ce n'est pas que nous va au Kosa Rabatou, au Vandi, au Tali, au Zuma 100 fois, 2 fois, 300 fois, au Tali, le collègue de sa caméra, pour dire n'importe quoi. Ce pays, je te dis toujours, le Congo d'hier est différent du Congo d'aujourd'hui. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que vous voulez que Nanga fasse là-dessus? Nanga, Yemoko a bien peuple congolais. Peuple congolais tout entier, bapesi pouvoir na bango, bapesi bolingo na bango, la candidat numéro 13 qui est Emmanuel Ramachadari. Donc Sadar inde mutapota donc baponi Sadar. Mais je te dis, vous voulez maintenant Nanga, à se métamorphoser pour récupérer un candidat au célèbre élection basali candidat au Azui. Naïveté ça wala parole. Ah bon? Le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Joseph Kabila a transformé l'État. Après Sibiso Mboka, il y a le pouvait se réveiller un bon matin. Après une journée imprimé c'est l'angaï ba monnaie na tel. Yepé na tonga a sali tel. Mais Joseph Kabila aujourd'hui nous avons un budget. Joseph Kabila aujourd'hui tout se fait sur base d'un programme. Komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo
ekomi yanga Bonzambe Lola ezofuta bien-aimé dans le Seigneur. Merci Nabino Nyonsto bozali connecté na meilleur site Nabino Lava Celeste Nzela Lola esika Bonzambe ekitaka na loyembo na mwalo pe na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta sima na to ya koloba ke nzama boye to kwaye wapi elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel en gamme Zurich na filo mukwa ya motema ya bivince de homo depuis Londres pe na pasteur apôtre Fabrice Kiangata l'homme de surnaturel depuis Allemagne maman nabiso mami mbunga motema papa Blaise mbunga nzama lola amona pamulo depuis na Suisse pe na ndeko nabiso moko Maria Bobette mpova l'angolaise depuis Italie, bien-aimé dans les Seigneurs. Les frères Papi Kongenda, album Ezobima le 31 janvier, bien-aimé dans les Seigneurs. Biso tout que nous avons album que les frères Papi Konga redistribuent en gratuit, bien-aimé, qui sera sauvé dans la migration des fonds na maman Gisèle Luke, le motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe, Lola, Ezofuta Simana, tu as Bakenzama Botoko. Et Michel, il y a rien que la vérité, bien-aimé dans les Seigneurs, à connecter. Le lobo koyo kabama kamona mboyo rate boko sepela makas na émission le rien que la vérité et le mona bande roto yambi na papa oto yami bo sepela na makasi na ndeko na biso musupe to yama na émission le ya débat rien que la vérité concernant makamo ya mboka ba politicien ba profession ezo kokisama bien-aimé dans les Seigneurs et Rosala somme mingi na yami ndeko ya les coordonnateurs ya les amis. Il y a FCD, FCC, il y a Chadar qui bien aimé dans les Seigneurs Ramazan, Penayamina Papa Charles, l'homme de la parole, Moto Azo Petaba professeur Zoloba, P. Masako les Oko Kisama. Shalom Papa Charles, Shalom de quoi? Bonne santé Papa. Et l'homme Nzambé à vengeance, Zako Koba Kobat la Papa Charles, surtout que vie est à Mboka Nabiso, les Osenga Batu ya Makasi Lokola Biso Papa Charles, les hommes sans les armes physiques, mais avec les armes spirituelles, Ndengezalaï na tango ya Moïse, à quel bosso ya Pharaon, Pharaon na ibele à Manduki, Moïse Kakana Nzambé, à Longi Pharaon, les temps yango et beti na Congo, Nzambé, abimisa biso na boumbu oyo biso tozali ko vivre, Nzamba zoko ba kobatela la Papa Charles, préparer Papa Charles. Papa Charles, merci beaucoup Papa Charles. Tozali na coordonnateur Maître Doli Monza, coordonnateur il y a FCC, une partie il y a Ndero Ramazan Chadari. Bonjour Papa Doli. Bonjour Ndekonangai Alvin Beya, on le barra toujours la bouche autorisée. Il y a Manamboka où expliquement mon kenga nazali coordinateur les amis de Ramazan Chadari, ville de Kinshasa, et puis nazali membre ya PPRD et puis na FCC. Place oyo lingomba oya bato bazana boluma mboka. OK. Papa Charles tobani na Papa Charles tomoni makonami et salami ba vote et salami réaction na ekoza ndenge par rapport à nyonso et salami petozo mona ozoloba masakoli ezokokisama donc okolo bani na bandeko ba sepano pe ba ba benga biso to yamba. Deko Alvin bandeko ba landa biso bien va supporter le belia Papa Charles malam parce que toza ba oyo tondima ko risquer vie pona bato babika ndenge Christ a risqué vie na ye kimbangu a risqué vie na ye ba moloto ba risqué ba vie na bango pona koluka ko bika ya sena moyo soki oki Afrique du Sud okokuta ba Mandela ba risqué vie ba Martin Luther King ba risqué vie pour l'homme noir azwa valeur en Amérique lelo ezali biso ba tozali ko risqué vie awa na sena moyo pomboka na biso e bana okeli boso ndeko nangai na likambo etali maponami na salaki be mission maponami oya le 30 na sokola ki maboko na tie maboko nangai likolo c'est-à-dire que na lobi totiki be élection ya nzoto ya ndeko nanga eleki nzoto mingi akende na misala na ye ya nzoto tokotala résultat ya nzoto pona nini ndeko Alvin ndeko Alvin likolo na se nzambe moto akela yango soki bozo sala likambo nzambe pe sengeli azala na kati mais tozana problème moko na mboka na biso notre politique ne marche pas avec Dieu c'est-à-dire kotala que bokonzi oyo nzambe pe yeyo tokangama na nzambe totambola na ye to servir mboka pona lokumu ya nzambe
ndenge ezalaki bokonzi ya Israël mboka na mboka azana marche na ye mais oyokaka na mboka oyo avant de indépendance il y a un prophète de Dieu au nom de Kimbangu asakolaki tokozwa indépendance c'est-à-dire ce pays d'abord c'est Dieu après bakonzi mais tomoni ndenge na bandana élection ya 2006 ya 2011 ndenge CI na CENI eza kotambwisa biso na ba élection oyo ezalaka ke peuple apona mokonzi oyo ye alingi batikali nano komema biso na ba élection wana te. Ah bon? Ndeko na biso nanga alakaki biso ka komema biso na ba élection na 2018 oyo na le 23 décembre oyo biso toyokaki ndeko nanga aye kokotisa na kati ya ba élection appareil moko babengi machine à voter oyo ozikisaki yango oyo ezwaki moto wana ndeko Alvin nzambe atambolaka na mibeko bakristo baza na bible eza mibeko kode ya nzambe bamusulman baza na coran avocat soki azoki esambela motu il faut base référer na mibeko mboka pe na constitution na mibeko ya mboka CENI pe azalaki na calendrier électoral azalaki pe na mibeko na ye ya CENI po atambwisa makambo mon bébé si aliboso CENI a koti machine à voter non prévu par la loi non prévu par la loi CENI a koti si mbeba ya liboso lokuta na ye ya liboso deuxièmement CENI a rassuré bato que le 23 tokozala na maponani mosali na nzambe oyo nzoto moke abimi na écran pona koloba CENI a kosi na monde spirituel total ka makambo élection kozala tele 23 ndeko na lobi yango 5 ans avant ezolekati lelo na télévision plutôt 5 mois avant na lobi yango élection kozala tele 23 élection ekozala tele 23 et pobo mona même que ba machine à voter oyo nzambe ko sepela nango te avant le 23 moto ekosala quelque chose parce que moto est instrument o nzamba sambisaka moto ndeko Alvin moto ekiti avant le 23 moto ekiti et moto ekiti le 13 ndeko landanga nazo respecter na ba chiffre moto ekita le 13 report ya élection salemi le 20 or ba chiffre nyonso nazo pesa weza na kata ba candidat il faut toyeba pourquoi moto ekitaki le 13 report et kosalema le 20 mikolo wana et élection et salemi le 30 na ko expliquer yango alors tant to comme le 23 o ba rasira ki ba to nyonso ke élection kozala l'homme de Dieu le bien élection kozala te to komi na mokolo wana élection ezate ndeko nangai ndeko nanga mutu azana raison ou bien nzambe mutu azana raison parce que mboka oyo nzambe azali nzambe alobi likambo ekozala te yo mutu ozana makamyo nga na salaka ni na présidence ni na CENI ni na zo information quelque part j'ai parlé de la part de Dieu l'élection ezate c'est-à-dire que maponami oyo na nzoto esepelisi bankolo nango avantage ezana ba doit bonsi yango mais sur le plan spirituel et c'est plus nzambe te et c'est plus pe bomboka te na ndenge bato balingaka maponami ezala et c'est peut yande ba voter kutu mingi te voilà élection legi mabe ko le kaneko. OK, réaction non maître Doli mutu FCC Shadari. Merci papa Doli de Alvin au moins celui tozo ya na écran maximum fois ce qui tozo ya na écran tozo ko loba makambo il faut to loba ba solo que veut dire bo solo le couteau ezalate par là au niveau bani na lingi koloba na ndeko na biso pasteur bon na bité ceux qui na robenga ebongo pasteur mais eloko moko boye a lobby et salinga moi ba réflexion belé ba réflexion dans quel sens parce que nous comprendre que batu o baza appelé à reconduire masse entre autres ba pasteur baza ko loba bo solo té pourquoi le lobby bongo bo solo té ndeko na ngal fin pasteur a lobby que na loi électorale CENI a violé le fait que instaurer machine pasteur muto zana pembeni c'est un instrument de la lecture toute ma vie na sacrifié ngo na rotanga et je suis un avocat papa na ngai tanga loi électorale boy machine té et lobby les élections au Congo peuvent être organisées par le bulletin ou autre wana papa tout le français tende konanga autre wana eko zalanine autre wana entre autres machines eko faire partie. Et puis j'ai toujours dit dans ma intervention dans la télévision que la machine n'est pas, moi j'ai été là, ce n'est pas la machine qui a voté.
La machine est servie bisokara d'imprimante. Moi, papa, je regrette beaucoup parce qu'il y a ça qui exerce sur ça la quitté. Parce que tout Congolais, tout Quinois, il a quand même répondu à ma devoir civique, entre autres les élections. Nous qui sommes allés voter, machine est servie biso na ko imprimer choix nanga. Je suis allé là-bas, na côté papier, je ne fais que mes choix et puis machine et puis choix nanga. La machine n'a pas voté. D'abord là c'est de 1. Quand vous dites que les élections que nous avons organisées ici dans Mboka le 30, ezali ben élections au CPL Sinzambete, on les a passées. Ils ont passé, papa, ils ont passé. Parce que Congolais, surtout le 30, Azala qui n'a sourire. Congolais, surtout le 30, Azala qui n'a l'engui. Donc, il n'y a même pas eu de coup de balle dans ce jour-là, le jour des élections. J'ai été menacé bien. Parce que nous avons mis en place à Kimia. Papa Charles. Et puis, toute autorité vient de Dieu. On a bien sûr qu'on est une place où il y a commis il y a outil de société civile. Aza choix de confession religieuse. Ne pas tirer place où peut-être bon zamel l'équipe pasteur on s'appelle Menabisoa. Mais quand même je te dis. Alobi yende mutu à conduire Seni. Donc comme le 13. Et celui qui est baini à Mboka. Batu oyo balingi Mboka ezonga na sima. Batu balingi makila bana Congo etanga. Bakeko sala buzoba na ba bureau ya Seni oyo yo ba stock ba dépense na ki bona ko cha moto. Je te le dis mon frère ami. C'est que bandeko musunde mutu ba che moto na ba bureau. Bandeko na ngai. Bandeko na biso ebele entre autres ba baza na ngambu kuna balingi élection balingi papa landa tweet na bi landa tweet oya nani ya Olivier Kamitatu. Il a prédit cela avant même que Makamo comme le 13 que non boye moto. Je te dis tu sais qu'il y aura beaucoup de gens qui seront arrêtés parce que l'enquête est comme ça là. Et puis tant que baké et ça la le 13 et que le 20 papa nangai. Joie papier na bic. Il y a des signes qui ne trompent pas. Là, je te dis, je suis chrétien. Martin. Au compte de chiffre Martin, on a 6. Fayoulou. Au compte de lettre, on a 6. Madidi. Au compte de lettre, on a 6. Et bien, 666. C'est pour vous dire que le Congo est sous l'emprise du diable. Et pas Martin Fayoulou. Mais je te dis, il y a des gens, des ennemis en Mboka, parce que ils sont allés vendre le pays même au diable. Le Kola Joseph Kabila, Moutou Azana Bolingo, amour. Alors, jamais. Je ne peux pas faire le pacte au diable. Faire le pacte au diable pour le Zaïre. Lui ne veut pas faire ça. Il s'est référé à la voix céleste, qui est la voix divine. Alors, voilà. Tout qui est dans ma ponami. Babouzo Banabi Nouana, tout ça. Batouana nous sommes mon pasteur Moussou Mboka. Nous avons toute une liste de Oyoyo, comploter avec le diable pour mettre le pays par terre. Entre autres, pasteur, appelé comme un bandit, Liboso, n'a voix mon robot. Par rapport à Maramètre Alobi. Deko Alvin. Naza Awate comme porte-parole à Fayoul. Naza Awa comme homme de Dieu, même pas opposant. Ce qui aussi va chiffrer, Ndegabeti. À l'axe chiffre, il y a Martin Fayoul, 666. Tous les chiffres d'abord donnés par Seni, les 13. Qui est dans l'Apocalypse 13. Et Pessi d'office 666, le col a tombé. Donc, le col a bêti fait que Martin a 666, donc, Bayebani. Mais quand même, Andy Mapé a Ngamboana. Les 13, wana. Et Moto Ekiti les 13. Pourquoi na date na bango? Pourquoi na chiffre na bango? Pe na date wana. Nzamba sala likambo pambate. Na lingi kolobelo komoko. Oui, il y a des pasteurs tout autour, il y a ba konzindenga. Beta pe les 20 ou beta qui les 20 aussi. Il y a des pasteurs tout autour, il y a ba konzindenga wuti koloba. Il y a des pasteurs de la révélation, na ba pasteurs fanatiques, ba oyo baza en dehors il dit tant. Na ko peso un exemple. Joseph Kabila, président de la République. Autour de Joseph Kabila, il y a des pasteurs. Natangu oyo catholique a sali ba marche na ye sans armes. Police ya mboka bana oya Joseph Kabila Sengeli abatela. Police a beti bandimi wana gaz. O ba beta ka maboko. Tu es mal informé. OK mon frère. A beti gaz.
bato bakufi n'espace ya temps nyonso wana l'église pasteur wana o bazobenga ke tout autour tozana pasteur en dehors du temps tozana pasteur bakota na monde occultisme. Ces pasteurs ne sauvent pas les gens. Problème biso tozana ngo soki otali na histoire ya CAD. Si aujourd'hui le pouvoir souffre à cause de fanatiques, nous n'avons pas de Kabila Lilia Walobi tout autour de lui batomalamu bazate bandeko bazaba témoin. C'est-à-dire le problème c'est que bandeko bazo ça la politique pour gagner de l'argent. Bazala ba fanatique, ba flatter, ba kosa. Kabila, Umela, Osilina noté, Ozali, Ezali ba flatterie. Mais kaka bato wana tala bazala ina Mobutu. Après Mobutu okende ba communauté Mobutu abandomela makila ya bato. Mais bamelaki ensemble. Mais bazeli Mobutu akende akomomela makila ya bato. C'est-à-dire que eloko eza mabe. Ndeko lobi bato bakufite na kati ya ba élection oyo. Ndeko botindela ndeko Alvin ba image oyo partout nyonso bisika ba élection esalemi. Ndeko lobi ke machine ezalaki kitoko, ndeko ezana bisika machine ekale. Ndeko ezana bisika machine esalite. Ezana bisika machine yeko koma soki ba 15 heures. Donc machine est troublée ordre. Machine ezalaka moyen moko ya ko distraire peuple congolais. Ezalaki na ezalaki très simple. Élection vote ba ezane sika ba machine e ye retard de kwa yebi. C'est-à-dire machine wana ezalaka ngoka eloko moko ya ko dribbler ya ko distraire peuple. Soki élection ezalaki le 23. Nini elingezanga esalema le 23. Espace balongola au 30 na kati wana makamini elekaki. Donc ezalaki po bato basa kuna na côté Kisangani boko voter te parce que ezana Ebola. Yo kana na mema yo na niveau ya seni. Ebola eza kuna bako voter te. Mais comment botika ki bato na basala campagne? Ndeko na ngai to komi na noté. Tant na lobby to komi na noté na zozo bokonzi. Na ba homme politique ezala pouvoir ezala opposition. Ba komi na noté na niveau ya kozala ba sauveur, ba défenseur, ba héros, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler pour l'intérêt ya mboka. Mbongo basi ba gagnant. Nini eza pasi pour na ko faciliter peuple à se retrouver nini eza pasi. Alors lelo soki bolobi lisusu ke ndeko nanga toke na 2006, toke na 2011, na ko pesa exemple mo na 2011. Premier ministre Obazana yelelo na ngambo na bango komi fanatique. Premier ministre alobini. Alobi natali vidéo. Alobi Kabila ayibaki bokonzia Etienne Tshisekedi. Kabila lelo premier ministre akomi pene ya Kabila. Comment muto yo alobaki ayibaki ayeli suswa donc toye awa poto yiba. C'est-à-dire na linko talisa yoke mboka eza kotambola mabe. Sur le plan spirituel, bokonzi oyesi comment ki nasuka. Bande konabiso baza kolanda bokonzi pona koluka miette, pona koluka musolo et non pour sauver. Je ne crois même pas que mon frère, celui qui va devant de Koshadar, devant de Kabila, il aura le courage à dire que chef nangai élection et l'équipe B. Non son ami sous élection et l'équipe B. Na yebse le mosusu. Pourquoi baboyi baboya ki ba observateur? Ndenge za na 2006, ndenge za na 2011, baya. Pourquoi baboya ki bango? Na raison ni parce que ça ba élection, ata tokena ki élection simple kaka oyo, ata ya bik ndenge bande kona biso kuna balakisi ba écarter bango parce que popularité na ngambo wana aponaki na ye ngambo mosusu. C'est-à-dire bande ko bazolinga, ata baso sala mabe, to sunga bango te, to zalaka ba fanatique to kena mabe na mabe. Donc élection eleki mabe, baso tambwisa makama mabe, c'est pourquoi comme on a même résultat ya ndeko nanga et cause la résultat ya nzoto oyo memaka bibeme na campagne bato bakufi ndeko azoye bangote na élection oyo basali ba dégé salmi de gauche à droite nazo senga bandeko bazo ba image ata yo na kotindela yo ba image walobi ke sali le côté coup de gaz et bétamité. Je regrette d'être un fanatique ko participer na mbindo oyo ezoleka na mboka omoni ndeko nanga Alvin eza passé hein eza passé pourquoi parce que na niveau to komi na Congo batu nyonso tu bakomi kosepela kokota na bazoba poni na lobi bongo. Je me disais en face de moi ezana quand on parle d'un pasteur mutu azana posa azomema ba troupeau ba brebis, mais je me dis que la personne qui est à côté de moi alati kazaka ki pasteur mais c'est un opposant, bon je le prends comme tel. Il y a des choses dans Mboka na biso avant que tu as zolo to munono koloba
il faut chercher à tout prix qu'on s'informe. Moi qui vous parle, moi qui n'ai courage, mais arrogance et rebête la bien sur ma programme parce que j'ai pris quand même le temps d'y participer. De quoi la première nanga est-ce qu'il a participé aux élections le dimanche? Non. Est-ce que après ça qui crédit dans l'élection récemment dimanche, je te dis non. Et ça va faire partie na batu oyo balinga ki mboka na biso ezala à genoux le 30. Yo kan expliquer d'abord un. En 2011, il y a eu des histoires na niveau Mweka va faire l'élection après que nous soit fait l'élection. Ça n'avait pas posé problème. L'État, lorsque vous dirigez un État, vous n'êtes pas là pour nous rendre la pression entre autres. Il y a la réalité sur place. L'État a appelé, il y a protéger. Parce que l'État constate que il y a un virus. Dans le monde, remède T. C'est un virus, quand vous l'avez, c'est fini. Na beni bande qu'on a bicho oyo et belé basa atteint par le virus. Ils ont quand même le droit de voter aussi. Il faut pas remplir des devoirs dans bon civique. L'État qui empêcher bango voter. Campagne oui, faire campagne ce n'est pas un problème. Bah tant on sait la campagne, non c'est la campagne tina ba centre aux qui va isoler il y a virus et brûle. Non. Alors pourquoi papa Charles Biké l'État Tikaki la campagne, s'il vous plaît. Quand on parle de la campagne, n'importe qui peut venir faire la campagne, oui. Mais le vote, c'est une obligation, en fait, c'est un devoir. Même Moutou a malade, même Moutou a fait lobby, même Moutou a sida, a appelé que nous voter. Même Moutou a Ebola, on va plus me voter. Si maintenant, il faut dire que, si maintenant l'État apprenait que le risque, il y a quoi accepter que voter ça m'a béni, je te dis, mais quand même. On ne pouvait pas sacrifier parce que tout ce monde-là devrait se rendre dans la urne. Non. Qui allait me protéger dans la urne Qui allait prendre ces risques en compte à Kuna pour quels états de la CENI on dit que place Oyo, Basali, Batouaza isolé, Bacha, urne, pour que la voix va voter. Comme là, il faut être malade. Ou bien vous ne comprenez pas les choses. Le problème, c'est quoi? L'autorité, la Bible, on a une fidèle nango et l'autorité ne surtout et outaka likolo. Nzambe o pesibiso mboka oya kitoko qui est le Congo. Il nous donne ce pays parce qu'à part ce pays qui est le Congo, on n'en aura pas d'autres. Ce qui est déjà moi dans mboka, les gens prennent en fait, au moins on il y a eu des histoires tout ça boyé machine qui n'a 15 heures. On a une réflexion là. Il est libre de le dire. Mais place où ma pour message madame, même dans la France, même en 2011, il y a eu des endroits où ma bulletin comme qui retard. Pourquoi chercher toujours aux place oyo moi mbébé zali oui c'est un pays na jeune démocratie toujours kende vers la démocratie nous sommes pas démocratie papa c'est un pays oyo kende vers la jeune démocratie. Les gens ont tendance à comparer le Congo et la France, mais si nous sommes France ça serait Napoléon, France ça serait De Gaulle. La France c'est le lot. Vous sentez que non, vous allez vers comment dirais-je, un épanouissement réel. C'est comme le cas chez nous. Nous avons l'élection 2006. Il y a eu des choses, il y a eu des histoires. Et donc on peut nous regarder l'élection 2006 et Salama qui vient parce que le peuple papa nangai. En 2006, intellectuel que je suis, donc il y a 2 tours. Le premier tour, Joseph Kabila. Le deuxième tour, Jean-Pierre Bemba. Le deuxième tour, Mwana Mobutu. Le 4e deuxième tour, Ezaki Nani qui levé la biso au Yandivé. Le 5e, Osaka Chal. Papa, Kabila s'est rallié au 3e et au 4e. Mathématiquement, il pouvait qu'il était président. Proclamation d'achat. Mathématiquement, il pouvait qu'il était président en 2011.
En 2011, l'opposition est allée aux élections d'une manière dispersée. Paix à son âme. Papa Tshisekedi. Ouais, quand on a Nekobe Matina Aye, a commis qu'on a dit ça, soutiens-moi. Nekobe Malobi, nous, na MLC, on n'a pas de candidats. Au sein de la majorité a toujours gardé ligne Aye. Il ne pouvait que battre les gens de l'opposition parce qu'il a dit d'une manière dispersée. En 2018, l'élection au Joseph Kabila Pessibiso. 2018. Merci ça passe s'il vous plaît. Papa Charles Lobini na mama lobi. Ndeko Alvin. Ndeko nangai. Omoni nzambe basakanaka na ete. Toute autorité vient de Dieu. Hein? Autorité outaka na nzambe, c'est l'autorité qui sécurise, qui donne à manger. Oyo Christ a dit, je suis le pain de vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'autorité qui vient de Dieu est à la autorité, il y a égoïsme. Quand on dit le but, c'est jeune démocratie. Jeune démocratie, quand on a peuple, n'a pas quantité. C'est-à-dire, bah, vendre la place, on a jeune démocratie. C'est-à-dire, lorsque passe les alliés, bah, quitter jeune démocratie. Bon, au Tikanan, bah, monsieur, bah, mégaté, tous en jeune démocratie, il faut tout comme la jeune démocratie. Si quoi, il y a une autorité de l'État, n'a pas ministre, jeune démocratie, exacté. Bangoka baza bien, jeune démocratie ezabiso, il faut tout souffrir pour tous en jeune démocratie manque ya volonté. Bandeko ba kutana ki obstacle na 2006 na élection ya 2011, c'est pourquoi ba kota ki ba réunion butu pour na koluka ke 2018 oyo ba se préparer ndenge nini soit ba élection ezalate manque ya volonté. Baza na posa ya organiser ba élection té. Nzambe azali kolo, Nzambe ayebi na élection nyonso to sala ki banda 2006 2011 tilelo nani a gagné ki élection. Et toza en Afrique. En Afrique ezali pouvoir en place a tingamaka. Pourquoi kasi bosali ba élection? Élection bosali. Tango bozo proclamer ba élection. Président ya CI azo proclamer ba élection wapi? Na kati instrument nini? Tant que en 2011. Pourquoi tant que proclamé l'élection comme armée na mboka on dirait azo bunda na mboka mosusu. Armée ko bunda na peuple na ye. Non ndeko zela na silisa. Okomona lisusu awa. Toza na Congo ti. Okomona basoda. Ya basoda de guerre. Okomona bango na ville ya Kinshasa avant ba proclamer ba résultat ya l'élection ya nzoto. C'est-à-dire que oui, bah résultat il y a élection ya nzoto. Bah résultat il y a élection ya nzoto c'est-à-dire le problème c'est quoi? Mutu azali na makoki ya kokoka eloko pe ya kozanga kokoka. Tango nzambe apesa ka bato mboka ba bengi république apesa ngote pona mutu moko. Ke yo kotikala lokola Mobutu inane tina 32 ans mususu te fo balongola yo na manduki. Ndeko na biso Joseph Aye 2006 ye 2011 ye tito zo kende ba pikle kaka ekene na ngamu na bango te mboka eza ya bato nyonso. C'est-à-dire que ceux qui seni a organiser ba élection esengeli ba ndeko na biso ba kozwa bokonzi te parce que ba trouver solution te na problème ya population. Alors ba ndeko bazana ko flatter po ba luka ba poste to yebi yango combien des opposants ba flatter po bazwa ba poste. Donc ndeko azo sala ka musala ya ko flatter lobi pa bazwa poste a matape azwa quelque chose mais sur les plans de Dieu baza déjà ndeko Alvin. Merci ndeko Alvin. Obi le pesinga koseka. Et puis pourquoi on a seki parce que des fois ndeko bilom zaza koloba il se contredit lui-même. Comment y a la vérité? Yo kan expliquer le moko. Alors bi ba élection oyo ezali ba élection moko boye eza la volonté ya peuple té. Alors bi sur ba élection oyo eza ba élection moko boye ndeko Kabila zui ba élection en 2006 a joué en 2011 à Linka non mais quand même c'est tout à fait normal de ngai. En politique lorsque vous avez le pouvoir hein, vous ne pouvez que le garder. Mais d'une manière démocratique. Kabila n'a pas fait le moboutisme. Kabila n'a pas fait Oyoyo, Batumususu. Dans leur pensée, penser que Kabila allait faire ça. Non. Kabila même mieux ma ponami. À l'époque de Mobutu, moi et toi, on ne pouvait pas décider la politique comme ça. À l'époque de Mobutu, la politique s'est discutée dans la chambre. Pour accueillir, Mobutu Azolika. Mais Kabila y est.
Kabila aye papa na ngai to sambelaka jeune qu'il est ba papa na ye ba to baza na âge papa na ye tala bango na Afrique oyo pembe na biso awo ils ont eu quand même qu'on usurpé de leur pouvoir pour ne se présenter sur l'élection de ce soya. Mais Kabila Tali, quand il a eu le pouvoir en 2011, qu'est-ce qu'il a dit? Il y aura les élections. Il a organisé des élections et des bonnes élections. Il pouvait s'éterniser au pouvoir. Pour monsieur dont l'embiété. Mais bien sûr, parce qu'à Sali Malam. Papa, à Sali Malam. La Malam Kabila, j'ai toujours dit, mon père qui était fonctionnaire de l'époque, mon père, il me regarde. À l'époque, tu touchais 12 000 francs le mois. Et les 12 000 francs, il a 24 mois de salaire impayé. Mais aujourd'hui, dis-moi, quel est ce fonctionnaire qui touchait son salaire en derrière, il y a 100 000 francs? Personne. Dis-moi quel est ce fonctionnaire, même à 2 ou 3 mois, personne. Mobutu quittant le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Je pars. Mais derrière moi, c'est le déluge. Parce qu'il savait là où il avait placé ce pays. Kabila Tongaye, il a trouvé le pays subdivisé en 5 morceaux, comme je venais de le dire tout à l'heure. Ensuite, pouvoir, Oyo, côté Roubaix, ou place Naye, côté Oyo, Moussa Nyamousi, côté Oyo, Roger Lumala, côté Oyo, Bemba, tout ça. Il a unifié le pays. Amemi biso na bakoko signé au ministre na ponami. Papa Langai, Boni Boy, Konde Konangai. Ce n'est pas pour rien que le peuple congolais sur l'habité, c'est le père de la démocratie. Parce que na époque il y a Kabila, na moment naie, après si peuple congolais le oyo sans un politicien, c'est le peuple qui le désanctionné. Ce n'était pas le cas auparavant. Mais maître Doli Monzato, bimana signe na bisoté. Oui, Bakissa. Permettez. Dans Mobutu Zibokonzi, ce n'est pas le même jour que salaire ou a le billet comme il a 12 000 francs. Après le temps, tant Mobutu a gardé qui dictature na ye, Mobutu a zokene na souka parce que bande ko la politique, il y a ko yeba ngonga bakota ki mengonga ko bima ba yebite. Politique ya sans révélation. Vous comprenez? Mobutu a côté tant Mobutu a côté mboke ezalaki bien. Na basuka tant Mobutu a zo baby sa makambo na ye mboke baby. Tant on décoisole bake balongwe na 12 bake na oya zolo baso moi ba $100 na mona maman na biso fonctionnaire ya na 95 000 95 000 kasi eza mbongo ya peut-être ya kosomba biscuit ya mwana ministre to ya mwana Joseph Kabila mbongo wana mutazo zango fonctionnaire wana eza ko finga ba fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Mbongo oyo ba président assemblée ba parlementaire bazwaka mbongo oyo président de la république azwaka mbongo o ba ministre bazanango akende ko bete loko wana ke elongwe de 12 à autant de ko na bolingo ya nzambe ya mboka wana ko finga bato. Merci beaucoup papa. Mais maître Doli Monza ponayo élection maponami équipe bien ponayo parce que papa Charles équipe nango bien té ndeko omoni pona koloba pona ko boya eloko il faut avoir vu ou bien vécu le fait. Mais ndeko o to ko betane masolo maponami ndenge nini ye atira ata ko na bureau de vote mon côté. Mais oui, tous ça là, politiciens, il y a des réseaux sociaux, tous ça, politiciens terrain. Ngaï qui vous parle, qui est le coordinateur des amis de l'armée Chadaville pour Kinshasa. Je vous ai dit, n'a implanté mon observateur. Oh, il y a Bisso. N'a pas témoin à Bisso, le 24 communes de la ville à Kinshasa. Sur base, on a des résultats, on a des Bisso, et puis on a pouvoir. Mais ils ont ça, on a passé un Congolais. Un Congolais. Moutou azana makila papa Simo Kimbangu. Moutou azana makila ya Basunata Keita. Moutou azana makila ya baba Martin Luther King, un noir comme moi. Olo bakenote ba boyi ba observateur a Mindele baya papa. Ton bango Mindele ba sanga ba élection na kuna na Mindele. Ba ben sarabiso. Boyi bango lelo. Ka bango ba yaki ni papa na ngai bongo. Bango ba yaki na biso. Bongo ramener biso. Boyi bango lelo. Bande kona biso na poto ba souffrir. OK on moni pouvoir azo boya Mondele. C'est-à-dire pouvoir alinga tikala bazala ba dictateur. Ndekonanga na bisayo. Na bisolo komoko. Na bisolo komoko. Ekimbangu banani ba bonge mbangu. L'état. Les lois contre les mbangu pour azate. Deko, na bisolo komoko. Qui menace les vrais hommes de Dieu. Mundele soki alingi régime à place te. Alingi ngote pona ngai na yo. Ozomona alingi pona ba intérêt na ye comme menacé.
Joseph Kabila a mettre mal d'intérêt entre autres le code minier. Joseph Kabila vous comprenez les lotos na niveau T oyo bazoloba ya koboya mondele et baboya mondele. Le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Ce n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Joseph Kabila il a réussi à transformer un État. Nous sommes respectés aujourd'hui. Police congolaise, na armée, indépendante. Bien sûr, comme toujours. Police ya awaza banane. La police, c'est ça pour le peuple congolais. L'armée, c'est pour la nation. Police, c'est ça pour la biso. Aujourd'hui même, tu es menacé par la police. La police, quand je parle de nous, c'est le peuple congolais. N'a pas été empêché par la police. Tu n'es pas informé. D'abord, ça ne pas si un pasteur que tu es. Il faut mettre ma solo à Moutou, incarné 666. Mais bien sûr, je vais le démontrer ça ici. Il a contredit Ngaïté, au contraire. Il m'a appuyé. Apocalypse 13. Attends, Apocalypse 13. Mais Apocalypse 13. Au moni, il y a élection. 666 c'est dans la numéro moko soki ka bim président de la République nous souffrons là-bas. Mais on rejoint le numéro Martin Fayulu. Moi je parle de Martin Fayulu. Moi je parle de Martin Fayulu. Moi je parle de mais tant on était papa nangai. Martin 6. Fayulu 6 Madidi 666 donc batolingi ba diriger mboka o ba mboka na poto 0 maintenant 0 boyi Martin a 6 à diriger. C'est quoi il y a Andimi Apocalypse 13 à diriger depuis si longtemps. Le 13 Apocalypse 13 666 dit par Dieu. Oh il a fallu y aller. On a bien écrit. Au moni numéro 13 c'est quelqu'un qui a l'amour du pays. Ah bon? J'ai comme l'impression les gens vous avez tout n'a pas été que Amina Ye parce que là qu'on a terre il y a les amis de Chadari qui est Chadari. Chadari que vous voyez les gens voient Chadari aujourd'hui. Chadari non il y a un solo ba oye bien que tu es ministre intérieur oye bien que tu es ministre intérieur oye bien que tu es ministre intérieur mais moi je ne le connais pas car le ministre intérieur moi je connais Chadari vers les années 90 Chadari que vous voyez, il était un grand militant de l'UDPS. Pour le président, l'UDPS de Maniema, il a dirigé la société civile à Maniema. Il a été gouverneur là-bas. Donc, ma commissaire, VPM, vice-premier ministre, il y a intérieur. Aïe, moi qui vous parle, je suis Kassayan de sang. Nassam Louba. Wakwetu. Chadari, quand il a été nommé comme vice-premier ministre, et là, Ali Bosso Sali, il a trouvé nos frères, mes frères à moi, du Kassai, Baza massacré. Dans la ministre, entre autres, les terroristes, Chadari est descendu là-bas, avec tous les risques qu'il a pris là. A quitté le terrain, à côté, les gens ont sauté. Papa Nangaï. Boni boy, boni ko sabatu. Boni boy, boni pese information malonga te la mboka. Bino boza appelé à comme mboka oyo n'épanouissement surtout en termes de messages. Mais vous êtes là en train de critiquer. Pour vous, tout ce que le pouvoir en place de ça là, et ça le l'honneur. Mais moi je te dis, ngaina yo le losto vandi, to distingano politique, to kitina se au tamboli librement lobi soyé. Papa à l'époque de Mobutu, kene na brasa awa. Kene na Rwanda, une dame. Cette dame-là a se prononcé être candidate. Elle vient d'être libérée à sa prison. D'accord. Tant que Zolo Bake, au Kolonga, au Tamboli librement, na moni ozana mbokote. Phénomène kuluna oyo ezana kati ya mboka oba uti ko menacer biso avant-hier na Mekonga eza mboka o police azali président na mboka wana azo luka insécurité musebo poubelle phénomène poubelle kotambola librement poubelle la porte andako koti mo pepe. Pourquoi vous prenez toujours le cas isolé? Choqué na Brésil. Il y a de bonnes armes là-bas. À l'époque de Mobutu, toi tu n'es pas vécu à cette époque-là. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Mobutu, c'est dit, et c'est là qu'il y a un bandit, tu vois le couleur que tu vois. L'État est en train de faire de vos moyens comment les gens, la preuve, peuple congolais a fêté Malamu pour dire que non.
Makamozo police kuluna na mbeli yo baza koluka moyen Pasteur Charles mais kuluna wana c'est vous qui bino bato position ko estimater bango estimaliser bango ko continue kati na bango ko pesi bango ba mettre chez nous le peuple congolais ne biso ndeko nanga zéro kuluna mo legal état na makasi omoni merci Congo beaucoup bande bazo omoni Congo soki nzambe atiki bato bakoka lisuku kobongisa te bakenda na défaite en défaite bandeko bacomprendre ke nzambe atiki bango baza na suka donc makambo nyonso ya bango eza na suka toza na yo okomona mikolo ekozala ndenge nini na ngambo pour ce pays de nous amener vers l'avant. Ce n'est pas bien au Kosovo Batou, au Fandi, au Tali, au Zuma 100 fois, 2 fois, 300 fois, au Tali, le collègue de sa caméra, pour dire n'importe quoi. Ce pays, je te dis toujours, le Congo d'hier est différent du Congo d'aujourd'hui. Ah bon, merci beaucoup Maître Doli. Parce qu'on a bandé au bazo là, Nabiso. Papa Charles, après ma vote, tu as comme on a souhaité émission Nabiso. Yo moni nanya akoki kobima président nanya ko kamambo koyo. Wana tozo yoka déjà un homme de Dieu oracle. Résultat ya Seni Papa Charles azana kozela yango te parce que Seni azali kotambwisa biso na injonction ya pouvoir en place. Seni azana parti na ye ndenge ndeko malu na ngoyi mulunda bazali déjà na parti na bango ya pouvoir. Seni azosala makambo oyo ya bango na plan ya Nzambe azana plan na ye nde tozolonga tozokende eza na plan mosusu na ba surprise o Nzambe abongisi na mboka oyo po atambwisa biso. Shadari azana ngambo ya Seni azana calcul ya Seni na lobby Shadari azana calcul ya Seni ba calcul ya bomutu na calcul ya Nzambe non a mérité au dirigeant non OK réaction non par rapport à ba dire Papa Alvin eza mawa olemi bonene eza mawa pourquoi parce que nazotala batu oyo ndeko na biso akambaka comment est-ce que baza désinformé. Quand tu dis que la CENI ezali na candidat na bango Shadari aza candidat CENI mais aucun musangai ou soit obi fonctionnement CENI te. La CENI c'est une institution papa nangai. Cette institution est une institution papa. C'est institution là ezali conduit par le composante entre autres les gens de le pouvoir, les gens de la majorité et les gens de l'opposition ainsi que la société civile. Ndeko nango zomona wana ndeko nango zomona wana ndeko tikala loba ndeko nangai ndeko nango zomona wana ozoloba keno aza Shadari aza candidat déjà au ya CENI ndeko nango zomona wana il le société civile et nous savons que le société civile la majorité de la société civile ils sont proches de l'opposition. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que vous voulez que Nanga fasse là-dessus? Nanga yemoko ayebi bien peuple congolais. Peuple congolais tout entier, bapesi pouvoir na bango, bapesi bolingo na bango, na candidat numéro 13 qui est Emmanuel Ramazan Shadari. Donc Shadari n'est pas maintenant, donc baponi Shadari. Mais je te dis, vous voulez maintenant Nanga, à se métamorphoser pour récupérer un candidat au célèbre élection, basali candidat au Azui. Naïf te ça wala parole. Ah bon? Pour circuler librement. Doli Mwanza bazo la nabiso partout. Ndeko. Hein? Bazo la nabiso nako bakisa question mo. Toza la paix. Toza ba congolais tout ba réaliste nga na sala ba investigation. Totamola na ba centre belé. Et là na ba centre belé OK. Ba boni Shadari tezaka comme ya Martin Fayulu Félix Tshisekedi. Et donc on a ba centre moko nous Shadari azu ba voix nanyo Martin Fayulu ba voter et pas bande ko be na Félix Tshisekedi Shadari voix moko kara papa. Makamozo journaliste d'investigation. J'aimerais plutôt que quand tu donnes une information pareille, il faut quand même moi je suis un politicien. Le pouvoir, hein? Et puis, arrogance, crier victoire na biso. C'est parce que nous avons quand même. Papa, yotambo na ba centre Maluku. Malembe, yotambo na ba centre Mitendi. Yotambo na ba centre na biso monga fula. Papa, au vendez pas na yo qui ont voté na place que voter au moni nani. Papa, c'est ça maintenant, c'est ça qui tue ce pays. C'est ça qui tue ce pays.
Donc n'importe qui pouvait dire n'importe quoi pour faire plaire aux gens. Ce n'est pas normal, papa Nangaï. Nous, moi qui te parle, la connexion, il y a un problème. Ces problèmes-là, ils ont fait Nanini. D'abord, 2 jours avant, la pluie, Banini est dérangée, ma casse. Au moment, Mboule Betty ma casse. Mboula c'est là été dans l'élection Tina Yarobi. Il y a pas d'explication d'abord. Il y a pas d'explication. Connexion. 2011 bakata connexion. Si tu ne peux informer, informe-toi chez moi, parce que j'ai des informations qu'on ne mettre pas na yo. Au lobby bien aux politicien. Je te dis dès ce soir, au plus tard demain, cette situation internet va régulariser. Pourquoi le mal lorsqu'il y a un problème, autre monde que ça peut être réglé un jour après. Demain, bon, normalement, nous souhaitons. Non, papa, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas, papa Nangaï. L'internet ou la connexion. Et puis, c'est un peu par cette chose qui n'a pas place sous et ont posé un problème. Mais c'est l'État congolais et Ibisibino Père assuré, le ministre de la Bible, pétantique. Alors, non, ce sont des Maram Obazo Komeka un de ces 4 matins, Drozala déjà banéné, Namaram Nabi Sonyo Soto. Mais cela n'exclut pas pour nous de dire que Chadar a gagné parce que nous qui avons envoyé nos témoins, nous qui avons envoyé nos gens, l'élément palpable. Ce n'est pas que toi, au Vandi, tu n'as aucun élément, papa Nangaï. Congo, toujours. Le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Joseph Kabila a transformé l'État. A Pessibiso Mboka. Congo, il y a il pouvait se réveiller un bon matin. A Bengi imprimé Langaï, monnaie, tel. Il y a peine à ton a sali tel. Mais Joseph Kabila, aujourd'hui, nous avons un budget. Joseph Kabila, aujourd'hui, tout s'est fait sur base d'un programme. Papa Nangaï. Parce que mon tour avant de payer pasteur Charles. Il y a une prophétie qui a reporté que machine à voter Zik en Molimo Penza Mazik qui sont en pleine émission. Papa Nangaï. Il savait déjà parce que le voir parler comme ça, Aza déjà connivence dans la sur opposition. Oh, déjà bien avant que ça manœuvre parce qu'ils ont dit qu'ils se reposent pour dire que ce sont des menteurs. Il y en a pas menteur. Dans quel sens? Batunabi sur Babato ya soutenir Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils y reposent l'élection aussi longtemps que Beni Bacheye na élection na masse. Mais chose grave, ce qu'ils ont dit, ça n'a pas été respecté. Ils sont allés aux élections. Papa Loba Ndeko obengi ngai menteur. 1 2 au lobby naza na ngambo ya opposant nazwa ka information kana ya molimo to ya oziki c'est une émission c'est la nasilisa et à malamu au lobby naza menteur au lobby naza na ngambo ya opposant soki ya solo naza menteur soki ya solo nazali na ngambo ya opposant nazwa ka information non zela nasilisa vanda calme zela nasilisa soki ya solo nzambe likolo apesa biso mboka oyo nazali menteur soki ya solo nazali na ngambo ya ba opposant soki ya solo ba message na pesaka nazwaka information na ba politicien ozosala carrière politique ba poste nyonso za nango besoin okozwa si makambo lobi eza solo mais soki nzambe asolo la kanangai carrière politique na yo esili je l'ai dit en âme et conscience tu fais donc tu fais part ya Batouana mais moi baké Kopanabino eza zéro nazibino ba témoin Likopanabino eza zéro nazana na bokoza Likopanabino eza zéro landanga Likopanabino eza zéro omoni santé omoni ndekona kabiso te Moka Oyo, déjà une bonne allure, de pêchons déjà un message. Ayokati, zéro. Tozana plateau. Zéro. Ok. Azana ngambo ya manduki. Ngambo azana ngambo ya nzambe. Landa silisa. Si réellement, il faut battre ba na mboko ke nzambe azali. Si réellement Papa Charles zéro. Zela na silisa. La émission zéro. Zéro. C'est ce qui combat les la calme. Na silisa. Na silisa. Ce combat les la calme. Na suis bango ba témoin écran yango. Bazota la ngai. Solo. Ya solo. Papa Charles. Ceux qui a solo sur la carrière na yo, pasteur
En néant. Azwambri. Mais alors? Fanda calme. Non, ça, Fanda na silisa. n'a pas n'angwende na ngaje, papa. Ndeko Alvin. Oh. Soki ya solo. Papa Charles azwaka information na ba politicien. Mais bien sûr. Pona ya kopesa awa. Pesa image no daye ba aux hommes d'opposition. Fanda kimia. Aux hommes d'opposition, papa. On est arrivé à la fin de Aux hommes d'opposition. Fanda kimia. Aux hommes d'opposition. Yebisa peuple congolais Hollanda yo aux hommes d'opposition. Dites accepte notre opposition. Accepte une opposition. Pourquoi ça bichote papa? Qui bonne amène à émission. Bazo arrosé qui écran et mon biso. Soki ya solo papa Charles azanangambo opposition na ba politicien ba pesa kanga ba message. C'est une vérité, tu es de l'opposition. Alors ndeko carrière politique ya kitoko santé na ye e mataliso. Donc na bisa yo soki nzambe moto alobaka carrière politique na ye fini, santé fini. Na mzi yo témoin. Fini. Je te dis la vérité. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. Je te dis la vérité. Pour les peuples congolais. Merci na Bignon Stubola Nagibiso. Merci na Mike Lokamao Yazaki wana. Assisté à l'émission de l'eau, na Koulout frère Max Mbenga, notre caméraman Jonathan Moukwaya, moi qui m'a maillé les bélés. Tokomi Nasuka, maître d'Oli, votre numéro de contact na Banobazo la. Mon numéro de contact c'est le 089 64 32 073. Plus 243. Plus 243 89 64 32 073 oyo ba bandeko na biso ba belge ba 73 bandeko na biso ya ba français balobaka 73 donc ba numéro na ngango wana maître d'Oli monta wana bobenga ngai bato bazana bolinga mboka bandeko ba koluka kolanda papa Charles balanda ipe na Vengeance TV YouTube papa Charles azana 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 nakoyebisa bino kaka bandeko nyonso bazosala politique sans Nzambe politique na bango to chango kwa. Merci beaucoup Bachekwa. Merci bonzamé na bonzamé les eaux futa ezana ngo émission nani normal.